C'est pas possible. Voilà. Là, je crois bien que vous allez au courant. Il y a Maloba, il y a pasteur Moïse Mbiye. Lors il y a prédication na moko. Binonyon Stubolandaki. Et tout chaque biso makas na komona que un homme de Dieu versé dans les Écritures, Net Moïse Mbiye, alobi que je n'ai pas honte de dire que j'ai accepté Jésus-Christ pour l'argent. Donc, on a un peu analyser Malobango. Est-ce que c'est biblique? Toi, c'est biblique. T'es là, on est que pasteur Moïse Mbiye a combattu à niveau Yakoloba Bongo que je n'ai pas honte de dire que j'ai accepté Jésus-Christ pour l'argent. Est-ce que Azan Nanzela, toi, Azan Nanzela, est ça biblique, toi, est ça biblique? Qu'est-ce qui se passe au juste bien-aimé dans le Seigneur? Na meki un peu pour analyser ma commune, ma lobanaye. Na meki ko koma na komi, pe na vérifier na katia Bible. Azan Nanzela, to Azan Nanzela te. Veuillez partager cette vidéo. Pendant la vidéo, on a des réseaux sociaux, tout. Pendant on a des groupes, et on a des amis, connaissances, ba proche ba ninga bandiko ba camarade na ope ba famille baza la connecter na chaîne na biso la voix céleste ba yeba mayemazo sama na mboka na biso na église na kati ya mboka République démocratique du Congo. Bo s'abonner massivement na chaîne na biso la voix céleste quand ngozo na biso na kota s'abonner peut activer cloche il y a notification et kozala bien makasi. Un grand merci na bande oignon stubasunga abiso. Merci à notre papa des pasteurs Feza Missia, la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich, na filo mukwaya, motema ya bivens do mo depuis Londres, na mama Gisèle Luke do motema papa Emmanuel na Boston. Bonzambe Lola ezofuta simaranto ya koloba kenzamba boyeto kwaye lisusuapi na manso Azo Salela, biso bien-aimé dans le Seigneur. Pasteur Moïse Mbiye, alobi, je n'ai pas honte de dire que j'ai accepté Jésus-Christ pour l'argent. Yé andimela na Jésus-Christ, accepté Jésus-Christ na vie na pour la mbongo. Ce qui est la pour la mbongo te, ne andimela na Jésus-Christ te, ne apesa vie na pa nzambe alola te, ne abana kosa ela nzambe te. Parlez, le connaît le pasteur Moïse Mbiye Alinya Loba. Parce la nzambe pour mbongo et puis pas ba pasteur au bazo comme ba pasteur, ba sali ba église et ça pour la propre intérêt na bango, profit na bango ou comment. Tomera ko analyser maloba ya pasteur Moïse Mbiye l'artiste et musicien chrétien au père ali pasteur na église cité Bethel. Je n'ai pas honte de dire que j'ai accepté Jésus-Christ pour l'argent. Na oyo na tangi pe na komi, bien aimé dans le Seigneur, to komi na muma ya suka, to komi na tango ya suka, et Seigneur to la prudent. Et bele baye na koma Jésus-Christ mukula suka, Yesu akoyebisa bango ke na tikala koyeba bango te. Et bele bakoya bakoloba ke na salaki miracle na komo na yo. Na teya ki na komuno, na bikisa na komuno, na remplissa ki ba stade, na zana bandimi ebele, na sala ki succès na komuno yo. Et Yesu akoyebisa bango te na tikala koyeba bino te. Eza na ebele ya ba pasteur, Yesu akowanga na bango mukolo suka. Eza na ebele ya ba pasteur, Yesu akoyebisa bango te atikala koyeba bango te. Bozala influencer na succès na bangote, nombre ya bandimité, ba église aminene na bangote. Mokolo asuka Yesu akoyebisa bango ki atika koyeba bangote. Maloba ya pasteur Moïse Mbiye, et je me suis posé la question de pouvoir savoir, est-ce que Jésus-Christ est-il un compte en banque ou un sauveur? Après avoir Kolanda Maloba Moïse Mbiye que je n'ai pas honte de dire que j'ai accepté Jésus-Christ pour l'argent. Et n'a pas tenu Moïse Mbiye Azolandanga en ce moment. Est-ce que Jésus-Christ est-il un compte en banque ou un sauveur? Binoba o botanga du doba bomera un peu ko répondre. N'a pas Moïse Mbiye ayoka question yo ameka un peu ko répondre à biso. Lorsque on attend un pasteur dire qu'il a accepté Jésus-Christ pour ne pas
pour ne pas. Veuillez partager. On a posé cette vidéo vraiment qui est de la partager. Bandeko vraiment balanda peut vous s'abonner massivement, aimer la vidéo, partager la vidéo et que vous allez bien ma casse. Lorsqu'on attend un pasteur, un grand pasteur comme Moïse Mbiye, dire qu'il a accepté Jésus-Christ pour ne manquer de rien, il faut être clair à ce point bien aimé dans le Seigneur. Le pasteur Moïse Mbiye ne parle pas de paix intérieure, mais de son confort. C'est là que ils ont dérangé Bisso Makasi. Tandis que la Bible est loba. Mieux vaut avoir un pain sec avec la tranquillité que de vivre ou de se retrouver dans une maison pleine de viande avec des querelles. Ezali na ba milieu bongo ba o ba kena ko sima ki c'est pas Satan et pas diable. Ba sima ki pour na ba mbongo non? Est-ce que ba dans la kimia? Et loko ya mutu o ke Moïse Mbiye akokaki koloba ke na yami Jésus na accepter Jésus na bomo na pona kimia na motema pona zala na paix pona zala na tranquillité pona zala na bisengo pas à cause que yo libéré Jésus pona que ozala na bomengo ya mokili oyo. Bible ezoba que qu'est servirait à un homme de gagner tout le monde sur perd son âme et que servir yo na nini o gagner nyonso ya mokili oyo na mokolo suko bungisi âme na yo. Donc, ce que Jésus-Christ appelle ça, Moïse Mbiye, bon, mais richesse que Moïse Mbiye a n'a appelé moi naï. A n'a qu'à boire que ça naï Jésus-Christ. Donc, Moïse Mbiye a déjà y'a ba pasteur mo le loso qui Jésus nzambe alekisi na ba épreuve, ndenge Job alekaki na ba preuve kada na bo mais Job abungi sinyon surtout. Moïse Mbiye a kofinga nzambe ko wanga na nzambe ko boire que ça nzambe. Parce que koloba ke ngai na ya epai na yo na ndimelo pona ke naza na bomé pona ke naza na bambo naza na bamitu kana naza na banda kuna mene vie mo ya bien na ndimelo pona ke bampia ko te pona pauvreté te. C'est que Moïse a roba que ça Yesu Moïse a roba na Jésus. Toujours ça analyse par rapport à maloba na ye. Et dali na ba occultiste ba o ba kena ko sima ba kispuna ko zo bomengo ya mokilo Satan peut appeler ça bomengo mais bazanga kimia na motema. Moïse il fallait qu'il aloba ke azala clair albert la biso ke andimela Jésus pour na kimia la paix intérieure. Mais Moïse ne parle pas de paix intérieure mais de son confort. Et ce qu'ils ont blessé, et dans la Bible, au chapitre 8 des Actes des Apôtres, un homme nommé Simon a voulu acheter le pouvoir de Dieu avec de l'argent. Cet homme a cru que l'État a mbongo et qu'on répondrait dans ma camion surtout. À mon avis, que mbongo n'est priorité à vie naïe. Et les clients surtout. Et cet homme, Simon, a voulu acheter le pouvoir de Dieu avec de l'argent. Et l'apôtre Pierre lui a répondu fermement que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, bon que nous rotang peu botan manassé bon comprendre nenge apôtre Pierre télémé là qui est na Acte des Apôtres 8. Cet homme avait cru que mongo na ye et sombela eti bon nzambe pouvoir mbouye pa na nzambe et apôtre pour la télémé là qui est makasi. Hein? Priorité ya bon nzambe ko chambongo liboso te. Moïse mi abiminete baja ya ba pasteur bazo chambongo liboso soki mon numéro PC mbongo CP soko PC mo ta ko silika. Bon Élisée na Bible le prophète Élisée soki bango peke ba nimela nzambe po na mbongo nde alingaka boya mbongo ya namate alingaka boya mbongo général wana te. Lorsque général a tamboli partout aluka guérison na maladie azaki nango
azui lobi côté mais aye pas Élise atiniye na mai akene komi bwaka. Et lorsqu'il na mai azui guérison qui atamoli partout bon mengona mbongo na ye o yazaki na ngoti ka opesa guérison te lobi côté mais aye pas Élise bonzame ya Élise pesiye lobiko ndeko azongi général et pas Élise apesa ye biloko apesa ye ba présent Élise boyi. Donc Élise ndimelaki nzambe pona mbongo. Mais ba pasteur na biso bozo tanga Bible to bozo tanga et ba université bosala ya ba théologie. Ezali envoûtement des ola tabino ou comment un grand pasteur comme Moïse mbi oko comment tina niveau wana lo bake non ngala ndimela Jésus-Christ na accepter Jésus pona mbongo. Pona na confort ya bien bona bon non. Ba prophète Élisée ba boya mbongo non. Ba lakisa ke ba ndimela nzambe pona mbongo te. Basali na nzambe ebele bazali lokola ba Gehazi bazali ba Cupide bazali na bolingo mbongo et Gehazi alandi général wa kino kozwa ba bien boyebi sort ya Gehazi ebele bazali lokola ba Gehazi les pasteurs de la ville de Kinshasa ebele balela mbongo bazali ba Cupide bazali na cupidité kati na bango bazali na bambongo mais bazoluka toujours bambongo baye kosalela nzambe à cause ya mbongo lelo nzambe akomi ko exposer bango. Que Moïse mille en pleine prière na campagne na séminaire à quoi bimisa maloba bongo. Biloko mosusu ezali te ke asali erreur ezali ke nzamba azo bimisa bango azo exposer bango na mokili. Hein? Et dans la basali ya nzambe ebele baboya mbongo na Bible. Yo ndimela nzambe pona mbongo. Bongo toloba na pauvre Lazare nini? Lisolo ya pauvre Lazare na jeune homme riche. Jeune homme wana dana ba monga ba ko vivre na ma confort ba Moïse ba pasteur rebelle bazo vivre na ngo ya bien. Mais Lazare a connu une vie de souffrance, le pauvre Lazare. Il était pauvre. Azaki na mbongo te. Mais lorsque ba kufi bango mi balé, est-ce que mbongo ya jeune homme riche wana et somela qui est paradis et quand tu sais qu'il y a bokonza nzambe pesa qui est bon ya seko non. Le jeune homme riche a comme il regretté a comme on pardon que bazongi c'est ayebi sa bande ko na yo batikali ke ba mener vie wana tel sous sinon que te ba rola na bisika zali ya place. Mais Lazare était pauvre. Après liwana botel esika Lazare se retrouve qui faut ça tozaka obligé te que soko ndimeli nzambe. Il faut nzambe apé son mbongo, il faut zala na mbongo soko za na ngote otiki nzambe non. C'est pour cela ebele na bakata église na biso balukaka elongi ya nzambe te me baluka loboko ya nzambe. Bayaki ko luka libala bazwi libala lelo bawangani nzambe babwaki nzambe. Babanaki ko bota te babango luka nzambe apesa bango mabota bazwi bana babota lelo babwaki sama kama nzambe ba prière susté. Baluka nzela poto lelo bakomi poto babalukeli nzambe. Baluka mukana lelo bazwa mukana babwaki sa nzambe. Ebele balukaka elongi ya nzambe te me baluka loboko ya nzambe ndenge mona ba pasteur wana ba pasteur ebele ce sont des commerçants baye ko sa business na commande baye ko sa la cop Jésus coopérant baye ko sa nzambe na ndera bosolo te ya on bozo mona ba pasteur ebele et comme église comme monene ba comme olinga ke ba bimisa bana na bango makambo nzambe comme héréditaire. Bazo ninga teke ba proche na bango ba travailler ba bisa ba proche na bango. Makambo nzambe église nzambe communauté royaume ceux qui tata za te mona remplacer ceux qui mona te ko remplacer to moi si à remplacer. Allez-y comprendre. Boya ko ba kena ba église na biso bazo c'est vraiment nzambe na ndenga ki bosolo to eza cop na bon business na bango. Ceux qui est l'église nzambe ne ba ba keda et ton église nzambe makambo nzambe. Ne ba ninga ba comment ko ça système hôtel. Il y a des pères au fils. Pourquoi bazo salango bazo bimsabana na ata bana on ba benga mate bazo former bazo imposer bazo forcer passer l'ensemble parce que ba yebi que église ezoko sambongo bomengo oyo eko ke ne libana te faut suka na famille na biso eko ke ne pas adjoint na ngate ba collaborateur na ngate ba serviteur na ngate il faut suka pas na biso voilà makamonza mezandenge zala liboso te que prophète Élie et article Élisée onction que Moïse bané na tikeli Josué o yadaki muta famille na été à cause de bana Israël na la terre promise que
Et Jésus a donné à disciple bande on a pas bazaki wana mais Jésus a dit clé article apôtre Pierre o yazaki ndekonayete. Il faut article la baja. Allez-y comprendre que makamu ya nzambe na mboka na biso mikolo eza ndenge moko liboso te ba mikolo ba pasteur ba komi koluka mbongo. Ezali cop na bango. Bazoluka ba se retrouver bazala poser. Bazali ba miyibi ba escroc. Bazo kosa biso, bazo batama na sima ya kombo ya nzambe. C'est ça. Ndenge yo un pasteur ko lo ba ke on nimela Jésus. Pendant que ozanga te pona mbongo. Ezali mawa pe passe. Hein? C'est pour cela que nous avons une consultation, nous avons un pasteur rebelle, une commission COP, une consultation prophétique. Avant que tu aies un pasteur, tu as déjà pris un bango. Faut $20, faut $30, $50, so go faut un pasteur. À toi, vous avez un problème, un minimum, cas d'urgence. Au coco, tu as un bureau, il y a pasteur, so go faut un bongo, et pas secrétaire. Ndenge mo to kina kota et pas docteur. Docteur peut se rendez-vous pour nos côtés et pas na futanan. Mbongo ya rendez-vous. Futa fiche futa mo ya rendez-vous avant côté pas docteur. Soko fututo au côté ndenge ba pasteur ba commission ngo ba komi ko conditionner ba kamambo avant côté na futa mo. Est-ce que Jésus salango? Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Bino makamo bozo sal. Bozo bimanet que bokomi ba grand ya maître Nabi, non. Bon, l'équipe Jésus, non. Nous devons emboîter les pas de notre maître Jésus-Christ de Nazareth. Abandonner tout le monde, abandonner tout le monde. Attirer vos conditionner prière. Attirer vos tchaba, nous, offrande, consultation prophétique. Avant que tu aies un pasteur, non. Église, c'est comme la consultation. C'est pour cela que PCBC, il est raison que le pasteur, il va la COP. Baye ko lukambongo baye ko miko sa ba riche na makamu ya nzambe ko bongisa ba famille na bango. C'est pour cela bomona ke ba pasteur bele bolingeza te tala bango ba vie bazo mene baza na bandimi ba église minene baza ba riche bazo kene ba poto ba na bango ba condition ya bien bazo tamona ba mituka danger mais botala ba collaborateur na bango ba futaka bango te bazo kema bazo souffrir boy après boya ko loba ke ba pasteur ko bazanga bolingo wana bazanga bolingo ba che ba profit na bango liboso ke bazana nzambe te bosala na biso te. C'est ça. Aujourd'hui ba pasteur na biso on voit ce qui devrait être donné par amour na makama ki bonzambe eza mawa pe pasi eza mawa pe pasi aujourd'hui avec des consultations dans l'église, $20, $10, $15, $30 et des offrandes criées selon leur montant. Avant un coup, un pasteur. On fait exactement l'inverse. On voit ce qui devrait être donné gratuit. Ce qui devrait être donné par amour. Aujourd'hui, le pasteur va comme côté après boya kolobake baza basa na nzambe to koloba to lobate après baye côté mais la biso que vous allez envoûter ba distrait ba pasteur o bazo sa musala nzambe madame to obetela bango maboko oh bazo sa musala nzambe madame to côté les mila bango. C'est ce que vous devez comprendre. Dans Calate 6:6, il est normal de soutenir celui qui enseigne. Mais il y a une différence entre soutenir son pasteur et payer un ticket d'entrée pour le voir. Galate 6, c'est le bélangue et Seigneur pour soutenir, pour soungande koyo. Hein? Oh, c'est normal de soutenir. Il est normal de soutenir celui qui t'enseigne la bonne parole, la bonne nouvelle. Mais Seigneur, il y a une différence entre soutenir son pasteur et payer un ticket d'entrée pour le voir. À combien de Zambi? C'est ça. S'il est ton pasteur, alors pourquoi agit-il comme un médecin privé? Un docteur, non, médecin, non, avant, il y a un faut que au foutambon. Non, pasteur Rosa Makamabongote.
Hein? Aux un médecin au privé, avant à mon ayo, il faut foutre un bon, il faut payer, il faut valider, il faut valider après quand on a bureau, non, il a bon monté. Jésus disait, vous avez reçu gratuitement, hein, donné gratuitement, Matthieu 10, 8, bon, qui nous retang. On est Jésus, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Oh, comment reconditionner pour la bongo. Oh, faut foutre avant mon anga, il faut foutre avant ton prier le, il faut foutre pour la délivrance. Ba bimisi ba offrande mo boye, ba ju ba verser la Bible, ba zo appuyer sur yango, peut se faire na rachat. Toi ça la prière bo peut se faire lukuta na lukuta. Yesu abiki ça na Bible. Asenga na mbongo. A conditionner prière na yewapi. Exactement, hein? Oh, yo boza nango nzambe nde apesa bino na ba effort na bino te gratuit. Mais bino pe bo pesa gratuit bo komi ko conditionner ngo. Ko mone yango eza biblique te. Et comment ma wapi na verset nini? Eza ma wapi passe. Et certains affirment que Jésus rend riche. Mais que fait-on alors des apôtres qui ont fini pauvres ou en prison? Ba apôtre rebelle na Bible, ba souka na kati ya prison ba kufa ba pauvre. Hein? Ceux qui bino bozo ba que Jésus azo bien sûr, Yesu a comme ça riche. Ceux qui bino le bozo ba que bon dimela Jésus pour na ke boko ba riche. Alors ba apôtre oyo ba nyokola bango ba sambusa bango ba persécuter bango ba tika ko wanga na Jésus te. Mais ba kufa ba pauvre. Na kati ya ba prison, ba kufa ba mliwa mo mystique. Na souffrance non surtout. Après bango pe ba lobani. Il faut ba wanga na Yesu ba lobaki non Yesu biso to numéro pour to mona ba souffrance aboyete. Pour to kufa ba bolate. Pour na ba nyoko la biso boyete. Il faut ba loba bongo pe. Mais Moïse mi ya lobi. Et bien, ce passage dans Matthieu 6 à 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Par-dessus, vous serez données. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Mais pourquoi Bible et le Bibongo? Hein? On a parfois l'impression que certains sortent l'étape du royaume pour courir directement vers par-dessus. Bah sauter, chercher premièrement le royaume de Dieu. Bah sauter en haut. Bah nimeni nzambe mais bazoluka non par-dessus. Bazoluka non bomengo. Bambongo na banque, bamituka, bandaku. C'est ce que bango bazoluka. Ndenge Bible zo ba ke na Matthieu 6 à 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Non. Tout comme on a l'impression que le pasteur rebelle va sauter dans la étape du royaume et pour courir directement vers les par-dessus. Voiture, maison, compte, bien rempli, ba mongo, ba mituka kito, ba voyage, ba poto, bango ba sauter. Ba bosenye ke Bible zo ba keto lukana bokonza nzambe. Quand bango ba zo beta masolo ya ba mongo, ya ba mituka, ya ba vie, ya ba confort. Botu na ba est-ce que ba so ba zui bon moya seko? Est-ce que c'est vraiment bazui royaume ya nzambe baza nango lelo lobi soki bakufi bakota bokonza nzambe bakota paradis ebele ya ba pasteur bien aimé dans le Seigneur o bate ya biso bazana ba grande église babanga nzambe te bandi babanga nzambe kolega ba pasteur ebele ya ba pasteur ya namboko Kongo o boyebi ba grand pasteur ebele bakufa bakena lifelo bakena lieu de tourment et bazo c'est le jugement dernier pour na ke babwaka bango na lifelo. Ebele ya ba pasteur ba grand pasteur o ba ningi samboka Congo ebele ba kufa ba kena lieu de tourment ba kena na lieu de repos ba âme na bango ezo se reposer na kimia te à cause ya ba makamba ba mabe ba bana ko sala ba hypocrite na cessé le tombeau blanchi bazo bonisa libanda na bango bozo mona bango malamu mais kati na bango eza ya kopola ebele ba kufa pe ebele o bozo mona lelo soki ba kufi ba okene lieu de tourment ba kene lo la te. Bayebi nzambe te, nzambe ayebi bango te.
Les hommes passe. Si le but de devenir pasteur est de ne pas manquer de rien, alors ce n'est plus une vocation, mais un plan de carrière. C'est un plan de carrière. Ce que vous avez ma canisinayo, vous avez frère, côté théologique, au temps, comme pasteur un jour, vous avez mutu na yo, bit na yo, que vous avez comme pasteur, pour nos angelo, pour nos angamos, pour nos confort, il y a bien. Et dans vocation, nous avons ma et comme il va plan, il y a ma carrière, il y a besoin ça normal, business, il y a besoin de ça qui bon jamais à place c'est ça. Nous avons ma bengi et belé à basa dans la Bible. Ce que moni appelle na banza ma bengi et belé basa ba millionnaire et belé ba on vivre na ba vie ba luxe et belé pe ba kufa ba pauvre. Bon dans la Bible bien. Hein? Et là, on y va pasteur, par là. On utilise aujourd'hui les brebis pour tordre du lobayanzam et se faire des riches, qu'on soit mbongo, qu'on mène vie moi y'a ba lix, bozo sakana na ba brebis yanzambi. Bozo ko sabango et nzamba ko s'occuper na bino tous ces pays ici-bas. Si la foi devient une affaire d'argent, alors ceux qui n'ont rien sont condamnés à rester à la porte de l'église. Parce que ce qui est na foi et comme qui est makamouké, ça devient aussi que affaire yambong. Bon bah oh bah ça non côté. Bah côté église c'est bâti Liban église. Bon considérer bah on église c'est pour cela la plupart il y a des églises nambo na biso Congo et comme ils sont posés nambo par retirer leur place du bosso quitte no eza ba vanda ka honte ba zo lengi là mais so posés na honte modèle ba négliger yo et pas ba protocole consigne ou déjà pas pasteur na bon wana da partenaire na biso wana prêter pour batela ye pour ça musa malam c'est ça ma wa pe passe na ba église à Congo ma wa pe passe. C'est triste, hein? Transformer la maison de Dieu à un club privé où seuls ceux qui ont les moyens peuvent s'approcher de l'hôtel. Navandela qui vraiment les mots ya Moïse mi na tani Bible nazo koma nazo sa analyse na bino eza kibonzambe te eza molimo ya nzambe nezolo bisa Moïse mi ete eza molimo mosusu. Ouais. Au fond, le fait de le dire ouvertement ne me dérange pas. Et déranger quand Moïse mis à l'objet publiquement, ouvertement, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Au contraire, j'apprécie cette franchise. Il y a Moïse mis. Abimis oyezaki na motema na ye ndenge bazo salela ndenge basalela nzambe ebimi na mposa. C'est peli. Il a au moins le courage d'exprimer ce que beaucoup pensent tout bas derrière leur sourire des façades. Bah, pasteur rébellé. Malobaka na cessé. Malobaka onte Moïse mi au moins a courage à Robimisango boy. Na betelier maboko. Na betelier maboko. Si ce n'était ni pour l'argent, ni pour le pouvoir, beaucoup verraient. Donc, 3 ou 4 églises sur une même avenue. Ceux qui vraiment sont pour la monter. Est-ce que tu peux se retrouver dans l'avenue 4 églises, 5 églises? Parce que tu peux se retrouver dans l'avenue net que dans l'avenue, tu dans 8 églises, tu as dans l'avenue, tu as dans l'église. Non. Au moins dans l'avenue 8 églises, 7, 10 églises. Église à église. Au moins dimanche, mais quels sont les autres de partout? Naba église, rivalité. Pasteur na biso aleki ya bango ya kuna pe aleki ya kototo leki ba on a ba nimebele le monde dans l'église. Ce qui est vraiment pour na mbongo te, ne ba pasteur ko tonga to mo mo ba église ebele na nzela te, ba ninga ba sanga na bango nyonso bazo salela nzambe moko. Mais tellement ba yebi ke za cop ya église, il faut offrir les quotas, pas se retrouver, pas soit ba bomengo na bango. Ya on est bozo mo ba église ebele. Bazo salela nzambe moko mais rivalité. Ah, na yébité quoi.
au lieu que basangana aider ba âme oyo eza na détresse basunga bango, non, bango préférer ba boutique spirituelle na bango pour être les boss, baza ba boss na ba église na bango moko. C'est devenu une guerre de territoire. Où l'on multiplie des églises comme on multiplie les commerces. Chacun veut son trône, sa chaise, sa caisse et ses fidèles. Nzamba rotuna bino mukolo ya suka. Et moi, ce qui me fait mal, c'est le fond de la pensée. Il y a pasteur Moïse Mille de dire que qu'on a accepté Jésus-Christ uniquement pour l'argent. C'est une grande tristesse. C'est une grande tristesse. Que ton là Jésus pour n'ambon, pour n'ambon mengwa mokilo, oye koleka nango to kufa petro tika. Hein? Et cela signifie que sans promesse de richesse ou de confort, certains ne l'auraient peut-être jamais suivi. Ça, cela signifie que sans promesse, il y a la richesse, il y a la mongo, il y a le confort, il y a mituka, il y a le mengo, il y a mongo, Moïse mi a zobeta du solo. Et belé balinga ki bala n'a jamais Jésus. Balinga ba nimela yete. Toza musika bolingo ba pasteur oyo. Boni milanzame po ebosa ilanzame na ndenge ya solo. 1 Timothée 6 à 10. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Timothée Zolobango. 1 Timothée 6 à 10. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Bible dit Zolobango. Hein, bien aimé dans le Seigneur. Faire de la richesse le but de sa conversion, c'est transformer le sauveur en simple banquier. Celui qui nous a sauvé, notre sauveur, aux autres commissaires banquiers, non. Pour réduire Jésus-Christ à niveau, hein? Pour réduire Jésus-Christ à niveau, message ni a transmettre na banime. Lorsque vous avez une campagne, un séminaire, vous avez Moïse a transmettre le message. C'est la seule question que je me pose. Hein? On a transmettre ni. On a envoyé ni. Message ni a bana côté na ba o bazo souffrir, bazo prier na ninga busolo mais bazo mono lobo panza mete. On a tine bango message ni. Hein? Bah oh bazo souffrir Moïse mi altine on a tine bango message. Quel message que Moïse mi a tine dit bah oh ou celui qui souffre et qui prie sincèrement sans voir sa situation changer. On a tine bango message ni. La prière, nous tout et Seigneur, quelque chose de réponse favorable de la part de l'Éternel, non? Paul a lobby sa grâce me suffit. Paul a prié à plusieurs reprises, mais il n'a reçu aucune réponse favorable de la part de l'Éternel à cause de la concinaille. Donc, il n'y a pas de voix qui s'en a, mais prière, n'a pas répondre, il n'y a pas de voix qui s'en a. Et ça m'a rappelé passe. Bible dit que Élisée mourit de la maladie dont il souffrait. C'est que Élisée tenait à Zobela wana, a regardé au bois qui s'en zameke. Mais neni ngamo on a bixi, ba malade, ba ni malade au chèvre aux autres, s'en zama, la zo priya bixi, la zo bixi, antena tigin zam, na bois qui s'en zam. Non. Boye ba makamunini bozo ba liboso ya bandi. Bandi mignon surtout bazan moté. Il y a des bandits mignons bazali versés dans les Écritures. Na ba oy ba tanga na ba Bible teka bongo bongo des aveugles. Oh, bazo comprend ma kamonza mete. Toza ndenge moko te. Et Moïse mi alinga te sa ba oh bazo prier nzambe. Oh que situation na bango ezo changer te. On dirait que foi na bango ezali efficace te. On dirait que nzambe ayebi bango te. Parce que bazali ba riche te, bazali na mongo te. Parce que bazo souffrir, bazali na vraie foi te.
batikaka na ba situation ya passe ou comment? Alors quand il y a Job, hein? Quand il y a Job Tokolobanine, vouloir sortir de la misère est légitime. Vouloir sortir de la misère est légitime. Mais utiliser le nom de Dieu comme un plan business vide l'évangile de toute sa substance. C'est ce que vous devez savoir, cher pasteur. Il est triste de voir que le sacré devient un moyen d'accéder au luxe. Pendant que les fidèles en payent les prix en cours d'offrande forcée. Les hommes ont appelé passe. Nous avons sungabino, ma pasteur Yalelo. Moi, Alvin Beya, na ekoloba na bandeko bazoda na conclure que cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Tout le canal beaucoup nzanzami ba o bazoloba makamamo est-ce que bazana vie ya soul bazana bombo ya seko na seko bazana vie éternelle le loso ba kufi ba okenelo la otu na bango vanité de vanité tout est vanité nzambe akomi monisa un jour na ba vie ya bino botika koya ko ambuye biso na ba prédication mona yebite so bozolo kotango wapi bozozo ngo wapi nazo yebate na bambulo bo ume na makamwa nzambe ezama wa pepas ezama wa hein quand un pasteur dit qu'il a accepté Jésus pour ne manquer de rien, il ne parle pas de foi mais de confort. Moïse abana kolobela na foi te, il parlait de confort. Hein? Aujourd'hui, on voit des consultations, naba 10 $, naba 20 $, naba 15 $, naba nini, des accès conditionnés par l'argent na kata ba église na biso. Hein? Et pourtant, Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, hein, donné gratuitement. Ba pasteur na biso ba sa ila ba verset mususte. Ceux qui versent hôtels mais ba intérêt na ba on ba sa ila on bossana. Mais bah moi verset mo ba yeba tali se fo pesa wana ba zo pesa na ba verset bibi po ba bimso mbongo eza ma pe passe to boya ngote ko soutenir œuvre de Dieu to boya ngote. Oui, il est normal de soutenir son pasteur, mais payer pour accéder na bureau à lui OK donc comment on a bon ezali biblique, ce n'est plus de l'évangile, c'est du business. Ochana mituna bino wana ezali business okuta na pasteur abi bongo kimé azali faux abatami sima komo nzambi un aventurier. On cherche le par-dessus avant ba ko le royaume ba tu parles dessus du bosso argent, voiture, succès, ba mongo ba confort sans penser par le royaume. Résultat les amis, des églises partout, mais de moins en moins vérité. Bah, l'église est partout, de moins en moins de vérité. Si devenir pasteur, c'est pour ne manquer de rien, alors ce n'est plus un appel, c'est une carrière. L'amour de l'argent a remplacé l'amour de Dieu. Les pasteurs vont remplacer bolingo na mbongo na bolingo ya nzambe. L'amour de l'argent a remplacé l'amour de Dieu. Et pendant que certains s'enrichissent, d'autres pensent que leur foi ne marche pas parce qu'ils ne deviennent pas riches. Nyonsoy makamba pasteur bakotisi bandimi na moto. La vraie foi, ce n'est pas l'argent, c'est rester debout même quand on n'a rien. La vraie foi, ce n'est pas l'argent, c'est rester debout même quand on n'a rien du tout. Cherchons d'abord le royaume de Dieu, le reste viendra. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et le reste viendra. Bola na bamate na bangwana te ya bandoki. Nzamba komi ko exposer bango komi ko bimisa bango na posa. Tokoyeba bango na misala na bango. Bible zo bani tokoyeba bango na misala na bango. Biso tozana lokola ba sentinelle to ko sonner trompette. Tozana lokola ba
chrétien ya béré tozane ti bandimina bino wana te o baya ke église chaque jour ba fongola na bango bible te batanga bible te ya onde bozo kosa kosa bango nyonso tu bozo loba oui amen pe bonimi te biso toza bongo te oteyi loba zala sûr que makambo ozo loba ezali conforme na ba écriture ce qui ezali conforme te na liloba nzambe biso ba chrétien ya béré tozali tokoya tolani prédication no mateya no est-ce que oyo ozote ezali conforme na liloba nzambe soki ezali ndenge moko te ezoke ndenge moko te na liloba nzambe totelemeli yo mpe toye kodénonce yo nous avons choisi la bonne part c'est ça bosakana na biso te bosala na makambo nzambe te paul alobi ezala ange ya likolo ezala pasteur mosusu to ange ya likolo aye koteya bino lilobo biso baaporte toteyi bino te qu'il soit maudit lilobo moïse azote mpona makambo mbongo kandimela jésus mpona mbongo bona boye est-ce que eza liloba bapasteur baaporte batikela biso baaporte bateya badisciple bateya baaporte bateya oh non etali bino chacun renda compte mokolo suka biso nyonso tu torendre compte liboso ya nzambe na bamakambo tozosala na bamakambo mateya tozoteya tokorendre compte na nzambe alola. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta sima na oto ya koloba kenzama boto voyez biso soit na mansa zo sa biso elongo na pasteur fais amis si ya la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich na filo moko ya motema ya Bivens de depuis Londres na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston. Veuillez partager cette vidéo, panza vidéo na ba groupe, panza na ba réseaux sociaux tout, partager la vidéo, aimer la vidéo, vous abonner massivement à la chaîne Abisso, activer cloche de notification, la chaîne Abisso la voix céleste qu'on se trouve à la prochaine. Bye.